Biso wele la te. Tu wele la te parce que tu es que l'eau ne l'eau est temps là haut. Il camona il cambisa ngonga là haut. Donc on se bêti. Ata bato moki ba wi bakanga. C'est déjà temps na yo nzamba lobi ki oh ils appellent tourne c'est bon. Ata moki le lobi bokanga la bango te. Ya ngona to wele la te parce que to yebi nzamba za roula soit fongoli awa yebi ki kuma na tongo bifo kanga a pa fungura kuna yango wana to wele la te. Surtout eloko ici la te. Point ni fona wele la. Très bien. Point ni fona wele la. Très bien. Na wele la rati. Nazara pe précité. Na linga pete ko sama kamba ba mona kingaka na za mona malamu ngaka. Akuna linga ba lo ba ki fiwa na za mo ama be mona fiwa mais ngonga suka beta bino bo comprendre ki azala ile nzoka nde bongo mona batu basala kutu be baloba to ele la te au traitara biso bama bebe dire que biso penda bama bebe biso penda to simbela penda satana penda bilamba biso nde penda bakadi ya pemba biso penda bandoki sikologa biso to message la biso te ko se justifier to message la biso te ko pelisa caméra anytime pour na roya ko lobo moni ko te sala ke yaki to fanda ka kimia ko silence na biso ba anytime biso bitumba omoni silence na biso nde elo ba la place na biso très bien vous traitera biso de tout sauf de rien très bien to leka côté pour se justifier to pelisa ba caméra omoni ngana sali mais silence na biso tande beta fimbu tande beta oh là là non c'est quand même pour la quand tu es en le beaucoup quand tu es quand il y a bien ça mais comme c'est qui ah bon amen Mbote wanyem de jete mafuta sike salinga bino la grande dame avec un grand jeto li sous le bande qu'on a analyse ya Mongita Wade ba master bakimi komba. En fait, qu'est-ce qui se passe? Bande kolika maroka moi na ebité to sala analyse ensemble bino boye bisanga nano. Mambo ezali o ezabwe. Davina a se retiré. Kande mama nae a se retiré. Balobi boye. Banungu ezotambola balobi boye. Michou a confirmé na noté na monde ya art. A confirmé na masolote na place na fallait zala ba mimika bongo ba mille esprits ba comment il s'appelle l'autre là fallait que tu bachata Linda parce que yene ba net mo ba age moko mais Linda jouaka mieux que Michou et puis Linda aza moins ancienne moke par rapport à Michou. Mais comment bango bako tia Michou aza na expérience mon côté Michou a convaincre nanu batute wana nde bat baoloba et yango Davina aza na raison à se retirer parce que c'est clair que Trika Gérolé quand même mais habité franchement moi je trouve que c'est une folie. Pourquoi? Parce que kolobake Davina aleki Michou. Moi je crois que il fallait que tout Davina profite nango. Bino bo monate, vous ne trouvez pas? Ce que Michou est beau jouer ou encore Michou a convaincre nanu batu na monde à arte. Tope Michou azana enceinte parce que to zona fanatisme to chomo pandi. Davina est bien. Davina penza ce qui a incarné rôle au sepela nae. Quand na ebisa bino analyse to sala rango basala rango il faut au milieu du village. Bon peser ba pour na ba contre. Davina ebi. Asala vraiment musala bien. A jouer vraiment kitoko. So peser rôle à incarner. Siko ngana oka moi. Soki Davina a na confiance na yemoko amiyebi. Pourquoi a se retirer pour na Michou? Parce que batu balobi que soki Davina se retirer, ils a présence à Michou parce que Michou a sa dignité. Michou a capable de Michou a petite joueuse. Michou a moi na moke na masolo o Michou a za lo côté. Donc na place à ya Michou fallait ne bacha ba Linda, fallait bacha ba mille esprit, fallait bacha ba kabongo mimi, fallait bacha ba Michou comment ba on va regarder au Michou. Mais moi je veux dire que eza je trouve ça un peu na habité non pas un peu mais non on est moi eza buzoberi moko boye.
Et parce que si c'est vraiment ça, moi je crois qu'il fallait que tout le monde Davina profiter. Pour bête Kapenza Michou bien à confirmer là que c'est que non on a yaya. On a bi marambo on a kota mondo avant yo. Mais Akimi. Donc pour dire que c'est clair que Michou malgré qui nouveauté na ende ba okumisa wana que aza sika. Ayebi le côté, aza le côté. Moi je trouve que Bakimi nde po na force ya Michou ba moni que abandi sika mais azo sa makelele belé ou encore alobisa bato belé parce que personnellement en tout cas nzamba zo kanga likolo nga na eba na nga Michou te. Avant SB je ne connaissais pas Michou, désolé. Tant azala et pas Aldi Nana avant kutu na bane moi muke kolanda ba film Aldi Nana par rapport à Lelo vraiment ça fait un peu longtemps mais mba mikolo leki kala avant na mona Michou na SB na bana air moko kolanda ba film Aldi Nana air moko pe kolanda ya Bellevue na eba Michou te nzamba zo kanga na okosa te na eba Michou te nga na ko eba mbembe le kara na SB donc na ko eba Michou na SB donc au fait eza clair et la kisake bisika Michou azali et apenda bisiko fo azala aza vraiment na bon endroit. Ah oui parce que de bénédiction mutu et dépendant peine na lié est-ce que boyebi mutu musu to mona bato balanda sport bato balanda football bayebi marambo yana ba joueur mususu bota Paul Pogba carrière à Pogba silaka boye et pourtant un bon joueur, un grand joueur. Carrière si ya Pogba sila na Manchester. Pogba tanga bandi ko pela sika et wana zala mona muke makasi. Manchester sombara ye. Mais tant ba période à Ferguson. Kala tant ye, il ne brillait pas. De ba décida ki ba zu ba teki. Bizarrement tant ba teki Pogba kei, mwana bato. Abandi ko briller. Na Italie je crois. Et ça là que Manchester a zongeli sous bord na ye. Ah mais petit ngo aza vraiment na makambu. Ana makambu malgré tant azala ki makambu ngo ezaki mwa ndenge. Ah vraiment na makambu to zoye lisusu. Bandeko Manchester a récupéré les sous Pogba ndeko kufa ko sila ya Pogba yangwana. Mwana bato ye abundi banenyo soki plus de 5 ans. Soki combien d'années a sali na Manchester bandeko Pogba ti na niveau ba yoko beba na Mourinho ba bengana même José Mourinho likolo a Pogba parce que puisque c'était un bon joueur na coach ba yo kanate ba préférer ba sacrifier coach ba tika ye bandeko Pogba zoa ba trophée te na Manchester azwa te et pourtant azali na Italie azwa bottine d'or période moko kala donc je disais que même bénédiction mutu et dépendant na lié yana mutu mususu a bon joueur mais place boche wana ako éclat na ye eko nini eko éclate eko bimate na yana ba eko éclater te bo comprendre ka bondima ngo bongo e bimate aongalate Michou azaki place azalaki wana abimate to eba yete bandeko Michou yana SB bandeko espace ya ba mwa ya mikolo muke surtout période de yinaka wana ke o amanke dina na dongola ki dina na balobi mwana na bambruma misu wana minene wana dongoli dina na et sala makelele nde loko pesaka ye makambo yango wana yango ya mo ba critique eza pe bien pou bandeko mwana pa fuka fulama do lelo ekoma Michou na Michou bokende gauche mbrembrele bozonga bo mbrembrele boke mbrem ti na niveau ba mama mikolo basali mwana bato réunion nzo ndeti aza kuna bandolinga na bango yete boyoka ba voice ça ke kokosa makambo ils étaient au cours de ma coupe pour le poser pour boma mais ça m'a bolingo bref les amis balobi que Michou a dignité fallait à la Cardozo fallait à la Mimi fallait à ba Misusu fallait ba atalinda mais yete yango Davina tant atala non oh yo c'est pas la peine nami longola na ngai mais moi je trouve que ça n'a pas de sens ceux qui sont incapables ou encore à éviter de baolo bana que non ebo jouer te à part ka kocha make-up congolais balobi Michou ebika make-up ko vandisa make-up nelongi oui ayebi mais ko jouer ayebi te siko muto ayebi ko jouer te bo kimi poani nga eloko zo kamusanga yangwana eloko pende tininga na ko sala émission yangwana muto ayebi na ko jouer te ayebi ka ko cha make-up bozo banga et pourquoi bozo kimi pourquoi moi pona ngai ezaye kutu fallait kutu ne Davina profiter ba s'imposer pour la que non appétit à leki à mwana à joueur à mukie
ou encore joueuse à moke à esika. Mais bino vous préférez tout la mousse à ça. Donc c'est clair que bah massa bakimi combat. Bandeko ba massa ba bundate ba massa bakimi combat. Boyo ki mo na alobi ke ba bisolo ba mingi te yali kambata. Et moi je dirais la même chose. Na place ya ba misusu oto yebi kande ba mentionner ba combo. Ba préféré bazwa Michou parce que ça bango moko ba kolo eloko na batu ba pointer et ya bango moko batu ba pointer ba kwa kozwa Linda coach ba kwa kozwa Cardozo ba kwa kozwa ba misusu mais ils ont préféré Michou. C'est clair que eza likambo aura et ya likambo aura donc ya ona ngala lo bana mutu moko na profiter pe kakatala onyoko manote nde ona ngai omoni o sala kana continue ko sala ngo bien kande o sala ngo bien ona ko lemba te mukolongo nzambe ko beta ndimela ngai muto okanga mupepe wana zate ka eloko Michou lobi ne bandeli wana do petit tango nako bima nako bima nako chamuka donc ya nako bima mbala moko chamuka do bato kutu bazala avant ye là-bas ba a fini bango ya likambo ora ya likambo ta nzambe na bisa bino na pesa bino même exemple na ba YouTube tozali ya na baleki musuto moni bango ba ye avant biso mais na minute to tele matin biso sana na ba 300 vies. Et à Makambo, et attends, on ne sait jamais. L'hôpital me de comment appelle à 100 000 abonnés. L'hôpital me de comment à 100 ans espace à 24 heures. Et à ma bonne zambe. Le petit toyo, nagoya, nago pela. Nagoya, nago koko chamwe, et batu ba koki en moté ba lobby, mais non, c'est pas possible. Kamwa katumwano yo, le barabalouba, kamwano yo, Michou, kamwano yo. Ah oui, et à ma moi je dirais que c'est son temps. Et ça, Michou. Que jouer bien ou pas, les amis, son zamba décidé à établir yo yaya et occupé te o ale kinga o na miso bato azab zamba tala biloko anate. Moi je crois que c'est le temps de Michou et ali gamba aura ne mute salia parce que bangomo bato wana bato ba pointer mon guitare wa douana mute bengi bakwa pe kozo misusu kande bango bato bazoloba wana mais bango ba monika Michou pourquoi parce que Michou a brillé. Félicitations à Michou, courage. Continuez au Samusana, au Baoloba Mabe, Kokumba Bangote Kande Yomo Lobi, Yali Kambatan. Tala maman no sulande ba finga ke poani. Parce que ça moment na e. De même yo pe ba finga fingo ba négliger ba critiquer ba loba. Oh benyo so ba loba. Tu fais très bien ton travail. Moi je profite vraiment pour te féliciter t'encourager et te dire vas-y. Continue. Et puis voilà. Donc lobby mamba malamu za sukoleka. Nambe apambola yo. Eh bien et voilà. Bandeko to comme na biso ko chiter. Ba master ba kimi komba. Ba master ba bundate. Ba master ba se retirer. Ba master moni ba ebi déjà masolo ba trophée. Muto a kanga masolo ba trophée za la SB muto ko wanga na ngote. Na 2 ans soki 3 ans oyo banaka esi la fungola chaîne awa. Soka eza masolo trophée batu nyonso ba yebi ke non si la muto betaka. Ye muto kangaka. Ye muto zuaka. Donc muto poussa na te. Bango mo ba yebi. Yango moni ke Tomi kimela na biso. Tomi kimela na biso avant toyoka soniawa. Donc eza nango clair. Ya nango clair, ya nango ressemble te. Quand on a eu l'autre fois, le combat est noble. C'est la famille. Ah oui. Bana li boumou. Bah on souhaitait des équipes différentes. C'est tout à fait normalement comme ça comme ça. Tu bien la famille moi bato jibe bazala bato bazala mon peu betani ma kofi mais la famille sacrée to bo manaté. Et attends ainsi là et voilà quoi. Et je peux toujours les avant, Nzamba continue ko benisa si la bisalu amata lisusu amata kenda bisalo engoya sila engoyo mama eyoyo mwasi azanga lisumu mwasi azanga mbindo sila bisalo mwasi azanga mbanda les amis modèle si la kota na moté bango moya moso na vena omitu na mais c'est quoi cette histoire naza boyete si la mystique si la mystique si la so chak o chaba bakouk na kisi bimisanga pardon parce que tola muka bolingo ne zo ko matanga zo kota kotanga makasi na so ba peteli kamoni
C'est l'ambiance de l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la grande dame de Rome Nabison Asuka. Abonnez-vous massivement, faites large diffusion. To mon anime, si ma soeur news Rosala Susu, to Kozonga. Il s'agit de tout, hein. Awa, to Simba Nyonto, mais to conseillera. Na émission, le lobo retenir kake. Tana oso e koki yaya. Mtoka ngwa za des années tu mon pépé. Koki pete otala ye bo etonga bo. Yo, oyo sala na sala ngoka no sala ngo bien. Continuez, hein. Continuez ka bongo. Yali kabunza ma pesio sans confiance nae. Je vous aime si c'était votre première fois. Abonnez-vous massivement. Faites large diffusion. Moi like, activez cloche et ça bisous bien. Tout le monde aime de bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye.